Makanga. Astivi Makanga. Nzokande Félix Azalakane Rwandais. Biso ba basi to kota politique oyo luka. To boma na kana baka. L'événement au Kabila zale ko boma o Rosi Mukende akufa nango. Nde Félix abandeli yango lisusu. Policiers ont na lichette. Vraiment, et là, on a toujours regretté de l'éviter. Baza ba policier, ya mboka, to ba policier, baza ba policier ya bat. Totambola kité, pour la kobundisa bi. Yango na seni yango na poster na toko zala mobiliser. Bino ba policier pe boye belé, kasongo tina ba policier. Alors biso toko banako kende chaque jeudi. Toko le matin peuple a kozali bosso a seni pour la kotalisa na monde entier que biso toko iseni wala. Okomona bolumba ba mama kaka ba mama mutu ba botaki yo okomona yango tolobi bo tokolemba te tokozala kana yo ti tokobulisa même si kokelala na banganga tokolala na bango. Astivi Makambo mission ya goût mission ya lengi mission où que le peuple congolais à s'exprimer librement pour biso awa to katara mutu maloba te ndeka toujours to lobara na Astivi Makambo to tika mutu nyonso apesa ba point de vue na par rapport ya mboka na biso po boyebi kaka to saka na mboka moko qui est la RDC ngana linga Congo makasi na betela ngo toujours tolo parce que to saka na mboka moko. Si le problème est dans le Congo, nous allons toujours pour nous porter soutien à biso pour mboka na biso nous moi problème à ici là pour tout le Congo. Pour le pays nous sous que le Congo Congo est papa, Congo est maman. Donc il y a une raison et pousser biso lelo parce que après avoir koyoka moi topé moi sango moko ya ndinga cessé par rapport à marche il y a opposants ou les cas qui les versent et tout cas na kam susu bande ko susu ba sepela kité que non biso to marché na kiniate to na mboka la biso mais to marché c'est comme si to na pays étranger par côté mususu to betami côté mususu donc ba raison ils sont tellement ébélé alors tellement biso to za Astivi Makambo to sera toujours présent proche de la population. Et c'est un bon auto qui est sur le terrain. Et pousser biso, le loto qui est à la base, il y a SID. Base, il y a SID. Tout ça va point de vue avant de parce que SID est un bon parti. Il y a le président Martin Fayulu. Donc, parti naé. Et ben militant, il y a SIDP, il marche qui na marche, il y a opposant et tindi biso to qui est bon auto sur point de vue na baon. Donc, qui t'appelle les sous-structures, point de vue, il y a des militants, il y a IDPS, parce que jeunesse, il y a IDPSP à marcher qui joue. Pour biso, tous à naître. Chers téléspectateurs, tous à naître. Biso, tout Kaboula raté, tous à mon pandi, biso, là, il s'en biso, ils Congo. La RDC, ils s'en biso. Alors, partout, ils ont même bandé qu'on a biso IDPS. Ils ont même bandé qu'on a biso ici, des bango, tout baba Congolais, biso, tout en a sang rouge. Il y a République démocratique du Congo. Donc, Rolingate ko kabwana ezalaka tina biso. Yango epoussé biso lelo to kita bongo na base ya SID to sona ba point de vue ya bandeko par rapport ya marche na bango de ba marche est que bazala ki à l'est to il y a eu un peu de problème na kana bango. To kita pe na base ya IDPS to tout na pe ba jeunesse ya IDPS est que ba marche ki na kimia to il y a eu de problèmes. Tout ça on a toujours pour nous solo la bango et tout kiti bongo na to kabango et puis on se retrouve après. Let's go. Dani to monyo na ba pota na mutu boye. To monyo na ba pota boye. Ezani ngai naza mwa mate Fayulu bana tambola kuona biso makasi tina promesse na biso atawa makasi. Weme li national oba pota yewa na 2020. Ngeno yambaye na marche aposi wana baboyi mobosi na papa na nzoto ezate anozo sabizo ba blessé kokufa ikobeza so masasi ndenge ezali oyo ame oba tintayenga blessé ya voilà sikoyo kosenga nini na autorité komona ke non ozoki na mutu boye okosenga nini na autorité wana eza wana lo wana za membre balwano kende ozwa mbongo poto la no traitement no makasi bapeso mbo ordonnance eza na ndako na bakisi bapesa eza kuna
apeso mbongo ola traitement poza élément makasi po élément alemba noki eza lokola nzete ya mobeso moye kwe rapide. Merci beaucoup. tokomi na biso normal totala begaz ebandi bayiba biso na pouvoir idps tokobanga ngo te ngobila oyo oluka bongisa na osengi na yo po oyo oluka taka nga mwa mwasi na okota politike nasuki na gd misala eza te biso baa basi tokota politike oyo oluka tobomana kaka na bakartier tobandaka bituma na bakartier. Merci beaucoup. Ndeko yo ngo bakisani par rapport ya marche tomoni bongo bandeko ebele bamarche aki tomoni bandeko bamarche bamisusu bazoki yo sikoyo tant que militant ya décidé okobakisani par rapport ya marche wana na regrete soko ozomona mbebo na ngai eza ya kovimba eza policier yetinga moto abetanga likofi abeta likofi posala nini abetanga likofi mpona nini tobimaki na marche tosalaki yango na biti eza na policier te to eza na congolais te oyo azovivre mie na même bandeko na bango moko eza na oyo azosumutu te oyo aza malamu tobimaki mpo na souffrance pasi eleki depuis tovanda awa totikala kofuta na transport ya 1000 fois to 2000 fois te mais na Chilombo toye komona kofuta transport 2000 fois voire 3000 kokende boulevard oyo totikala na komona te totikala komona te même époque ya Kabila tobengaka Rwandais fufu bakata ndambo bafula na mopepe mais na Chilombo tokoma komona ngo tomoni ke degré ya pasi eleki bato basala révolution bato balala toujours nzala bato basala révolution bato bazalaka na pasi jamais moto azolala na matela ya mbongo akokende kobima na nzela toujours bato ya pasi nde babimaka na nzela lokola tomoni ke pasi eleki na régime ya Chilombo pouvoir azotambola nano ya moyibi kaka na pouvoir ya moyibi bakoma koboma biso oyo ayibi biso pouvoir en tout cas eloko wana tozo regrete na régime ya Chilombo tokanisa lokola aza opposant akosala politike ya malamu mais tomona rekopie koleka kutu Kabila oyo tobengaki Rwandais ya dictature après akokende libanda azoloba ye état de droit. Mais côté la boye balobi il fallait que tout marcher na ndenge bandeko bazokufa na est et puis na Kwamutu mais bino bozo marcher ka pour na pouvoir et ba pesa bino pe pouvoir en pe bokosa pe loka malonga te soki totali na papier na biso oyo tobwakaki tokomaki makambo ya pasi insécurité na kati ezali na tricheur ya élection totambolaki mpona makambo ya pouvoir te makambo ya pouvoir wana tutyaki mopanzi totambolaki mpona pasi oyo eza na kati ya mboka na bandeko na biso bazosila kokufa meme na kisasa kaka awa bazokufa mais ole Chilombo amobilize bapolisier wana abimisaka na jour ya marche bakende kuna wana bakokende te fo atya kaka na opposant oyo aza maboko pamba aza nina munduki te policier azobimisa na lichette vraiment eloko wana tozo regrete toyebi te baza bapolisier ya mboka to baza bapolisier ya bato totunaki meme colonel oyo asalaki mokolo wana lelo oyo batutaki bajo numbi lelo baza wapi lelo basuka wapi et même ye Kabila lelo aza wapi Chilombo okosuka okobakisani par rapport ya mpona wana nazosenga mobilisation biso nde toza boye eza lokola mafuta bayandoli donc moye tozonga lisusu nsima eza te ndenge eza awa esika nyonso bakobenga meme na lola mpo na départ ya Chilombo tokosinye meme na Satan meme kindoki mpo na Chilombo akende tokosimba kindoki oyo nyonso nani kolekisa bana tokondima tolekisa bana mpo Chilombo akende antoka mpo na jeudi biso nyonso tokokende donc bakomona biso kadima bakomona biso. Merci beaucoup. Merci papa. Ndeko yo ngo bakisani nalingi nabakisa boye tomoni régime ya monsieur Chilombo epesi biso biso twana kanda parce que là
jeune garçon kobeta totambolaki ete mpona kobundisa mese Tshilombo na pouvoir jamais totambolaki bandeko na biso bakufa na beni totambolaki sécurité ya mboka totambolaki peuple azosouffrir bazomama bato lokola bantaba lokola UDPS a marché na machette bazwi biso opposition bandi kotorture biso UDPS azomarché na machette yango tolobi Chantini Ngobila tozela mokolo ketikela président eli lettre biso peuple toza na nsima so bakangi président eli bakangi biso nyonso totambolaki te mpona kobundisa yango na seni yango na kosenga tokozala mobilize bino bapolisier mpe boya ebele kasongo ntina bapolisier okomona bolumbu ya bamama kaka bamama mutu babotaki yo okomona yango tolobi boye tokolemba te tokozalaka na yo ti tokobundisa meme soki okokelala na banganga tokolala na bango toya na kanda toza desi na minute oyo polisi so aye tokoboma ye toya na kanda makasi bato bakokufa na beni insécurité ezali bato peuple azosouffrir bango UDPS bamona te lokola bango bamona paso te tokoboma bango tokoyindisa na seni kasongo ntina bapolisi ebele mpo tozala ebele. Merci beaucoup ndeko yo lingo bakisa nini par rapport ya marche na bino tomoni bongo bandeko ebele bazoki bandeko mosusu bakangi bango yo tant que militant ya eside okobakisa nini? Messieurs les journalistes, merci. Mokolo ya samedi, marche oyo, ezaki reporté. Ezaki marche moko teke, ezala douté, to ekoma ndenge ekomaki. Marche oyo ezaki reporté, batieli biso le 18, biso tobakisi 2 jours le 20. Le 20, bakongomani badeside. Parce que pouvoir oyo, ezo déranger biso. Pouvoir même makambo tomona te depuis Congo banda, depuis tozala Zaïre, tomona makambo boye te tomona te kaka na songe oyo ya mboka oyo kaka na maluku awa babanda kokata batu na pouvoir ya Tshilombo bazokata batu bazomorcele batu ezolobela bango te mais jour ya marche peuple balobi que contre la vie chère, contre l'insécurité, contre la souffrance tozomona et puis loi ya seni parce que tozomona baélection tozokende tozwi bakarte mpona pamba te tozwi bakarte tozela yango te tozwi bakarte mpo tovote tosombi yango mpo tovote mais biso tobimi na nzela etanke peuple oyo tozosouffrir tozomona mpasi tozotambola na transport ya makolo moto azwi ligne 11 akezwilaka liboso kuna mpo afuta ata 2000 mposo oza na zandu okoriske okuta 5000 mpo okoma ndako alors c'est pour cela que les Congolais ils ont décidé que mokolo wana samedi totika na biso baactivité tokoma na kianza baprésident na biso bajoue stratégie parce que bango batie bablende bakarama ya moto bajipe ya basoda partout mais le peuple congolais ils ont décidé pour que baimoni ke bato oyo bazonyokola biso même les mêmes police bazosouffrir biso na batracasserie na banzela kobotola biloko ya bato bapareil botia eloko boye bazobotola na butu 18 otambola te police ekomi ennemi ya peuple tomona te depuis Mobutu alors biloko wana nde yango nde epesi congolais kanda cette fois-ci le gouvernement ya Tshilombo eza gouvernement médiocre au papa Etienne alobaki na pinyango lisusu médiocre voilà parce que baza organiser te fallait pas organiser même tokomaki na Kianza na boulevard à l'université ba organiser ba sécuriser biso to marché to komati na destination kaka bango moko babandi provocation babandi bagage biso to simbi eloko motu te to simbi eloko te to déclarer eloko moko te to déclarer vie contre la vie chère et puis bango babandi biso bagage bango babandi kobeta bagage kobeta ba peuple kobeta bango makofi dans les néa kata ba président Fayulu et puis na ba collègue na ye tabaye kaka bango babandi intimidation ya population au lieu de sécuriser les marches bango babandi kobeta biso bagage banini population aza population biso pe to ba cité totika bango tobundaka na munduki te tobundaka na bambeli te na mabanga parce que les bangs eza sacré on nzamba kela yango nde tobundi nango et puis ba événement ebandi tondimi tolalaka nzala mais soki événement eza tozala ya boma ngobila lokola boma na yumbi amesana na ye koboma mais au Kinshasa ayebaki akoboma kolemba CPI ekozwa ye merci beaucoup Tshilombo ayebaki aza mwana bokoza
azalaki mwana bopoza balukeli peuple oyo papa atikelaki ye nzambe alonga mabele wazonyaka bongo azolia ya bakongole bafutaka ye na motoki ya bakongole epuis abosani komba oyo ye abundango akontinue nzambe akopesa résultat. Ok, message mpona bandeko oyo jeudi bokozala bongo na seni message nini okolanse message oyo nazopesa congolais résistant congolais tolamuka sikoyo parce que bango nyonso babemba bamoïse banani moïse kutu na parlons plus po acomprendre de vérité ke eza na leader moko oyo atikalaki résistant Martin Fayulu alobi te nakendaki na meka me namoni kuna buzoba azongi na ye epai ya résistant oyo aza plus fort message nazopesa omoni muntu soki matata ponyo azaki chef du gouvernement alobi te makambo oyo asala akoko parcourir nango te aye ko rejoindre le peuple. Moïse Katumbi aye ko rejoindre le peuple. Aboyi na ye miel, aboyi na ye pifo, aye ko rejoindre le peuple. Donc combat oyo sitting oyo tozosala j'ai dit ba Congomani bana poto bana mikili Congo entier Est Bandundu ba Congo Équateur partout ailleurs tozosenga mobilisation biso nyonso parce que avec Tshilombo eza médiocre avec Tshilombo seni oyo moyibi tolingi topanza seni wana eza yango lisute biso tolingi te tolingi les vraies élections l'élection salama pour Congolais à se retrouver au Yazolo. Merci beaucoup. Maman, il y a par rapport à marche les cas qui samedi le 20 Yoko Baksani par rapport à marche. La marche et l'on a en tout cas on a regretté na ngoma kasi. Biso to kanisa kinde Kabila oto benga ki Rwandais. Oto bengi Félix ndeko na biso to kanisa kinde azan ndeko na biso ya solo Congolais. Nzoka nde Félix azalaka ne Rwandais. Ndi azonyokola biso modèle abo. L'événement au Kabila azalaki koboma o Rossi Mukende akufa nango. Nde Félix abandeli yango lisusu. Biso to kanisa kaza Congolais d'origine. Nzoka nde aza étranger mais a continuer kana oyo azosala. Amelaki mbondo abosa nango te. Mbondo ebomaka o amelaki na stade de martyr. Esika bato bakufa ebele. Atuna kasango te akosaki biso e aza mwana ya oposa. Nzoka nde azalaki étranger na kati ya Congo. Oyo azosala biso akontinue kosala biso biso mpe tokolemba te. Nzala mpe ezalaka liwa bozangi ezalaka mpe liwa oyo azosala biso akofuta ngo combien de fois awutaki na libuma mwasi 9 mois amelaki libele oyo tozolakela ye akokutana nango akontinue kaka na félicité. Merci beaucoup maman. Ndeko yo bakisa nini? Merci monsieur le journaliste. On a l'ina bakisa boye par rapport à gouvernement monsieur Tshilombo. Vraiment nous sommes totalement déçus. Et ne croyez pas que M. Tshilombo a manifesté Babilo. Pourquoi? Pour va lutter 32 ans d'opposition. Mais Babilo, comme au monde dans les lots, c'est plus que Oyo, Kabila est étranger. Mais les lots Kabila, je lui félicite. Parce que tout le monde a manifestation de Kabila. Papier, c'est une manifestation, marche, après. La majorité à Kabila peut passer en marche. Non. C'est tout le monde en côté. Mais les autres, comme on a le gouvernement, mais c'est Tshilombo. Même date, même itinérance, même maire. Nous avons le pouvoir, nous avons la marche, opposition, nous avons la marche. Nous avons le pouvoir, nous avons la marche. Et puis, pour que le Nini n'est pas peuple congolais. C'est regrettable pour M. Tshilombo. Comment pourquoi tu me sais pas thème, na lance roquette, na char de combat pour l'opposition. Opposition à la marche concernant l'insécurité, concernant Nzalana Mboka, concernant le fraude électorale au besoin de triquer. Nous, c'est tout et puis nous, c'est tout ce qui s'est passé. Le Congo est comme toute l'étendue de la République, comme l'insécurité, bazo koufa, bazo boma, comme si batnyama, comme si bataba. Tout ça, ce qui provoque ça, c'est M. Tshilombo. Alors, pour nous, étant que les opposants que nous sommes décis, tu dois quitter ce pays. Kabila a fait 18 ans, Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Toi aussi, tu dois quitter ce pays. Tu dois quitter ce pays. Nous sommes décis. Ok, merci beaucoup.
Oui, ndeko, avant na banda yango, na kosenga nanu respect na bandeko batiki biso, bakufi po na kokundela mboka. Marche ezalaki bien pour la misère ya peuple congolais, marche ezalaki pour l'insécurité puis pour na koluka élection malamu na kati ya mboka. Mais monsieur Gentili Ngobila, lokola azali habitué na kobomisaka bato. Oyebi bien bisika uta na yumbi. Abongisa bitumba entre batende na banunu bakufa na yumbi likolo ya bokambi ya Gentili Ngobila. Awa sikawa alongwe kuna aningia ya kocreye conflit politico-ethnique na kati ya ville ya Kinshasa. Yango totalisi tolobi mayelo toyebi deja ya kala. Nzelo ya bandi akoluka nzela kokimela na kati ya Kinshasa. Eloko ya liboso ndeko na ngai. Marche na biso ezalaki bien signalé. Oyebi bien, topesaki date ya le 13 bango bachevauché événement. Balobi keno bisanga bonganga kotambola soki mpe na bato na petit poussin Michel Mangala. Totiki bango basala le 13. Le 13 yango basali te. Totie marche na biso le 20. Soki gouverneur ya Mayele alingi ozwa précaution sécuritaire. Ndenge ni koencadre bamanifestant ti tozonga na kimia. Mais ye lokola alingi à faire plaire Tshilombo. Lokola batie bango parce qu'il a agi comme un président du Parlement debout, il y a IDPS. Ngobila. Akamati a préféré le sous-événement, il y a 15 personnes. Au marche, il y a jeunesse à IDPS, on a 15 personnes. Si c'est ça la jeunesse du parti, en tout cas, vraiment, on a regretté. Atie bango, batambo na mokolomo na biso. Et puis, Namibé, comment il dit que tu as une autorisation, tu as informé. Et puis, Ngobila a salité. Nanguya, il y a un biso pour les itinéraire. D'abord, à Salisi Biso dépenses en mobilisation. Les 13, nous allons marcher. De sous des dépenses en mobilisation. Awa, mais Awa, il y a un tiers, il y a un peste au Bundi Bitumba, la peuple, le paisible peuple congolais. Au Moniyomoko, barbarie policière. Policiers qui aussi ma machette, policiers qui mettent en motorisité. C'était le militant de l'IDPS qui s'est tenu à la police pour traquer le peuple congolais. Alors, le comportement, on a regretté ma casse. Ndeko Moni Senko a sali publication et a constat par rapport à marche. En tout cas, Ndeko Ngobila a ligné Kimiate. Ce qui a ligné Kimiate, puis ça peut te religner Kimiate. Tolobina d'ailleurs pouvoir na bango biso ton dimarayangote. Tu reconnais ta yangote parce que il va pouvoir y a peuple. Peuple a commenté à côté de l'anzela na ngoka lingi. Ndeko, babele la kina ba télévision. Babele la télévision balobi que opposition a pété. Mais est-ce que l'opposition a pété? Apportera une plainte. Plainte wana Ngobila ko lobeza fast blague. Soki alingi amona makala moto likola motu na yete akende ko déposer plainte totale et puis komona batala ko kanga fayu. Donc otala soki peuple otala mpa. OK ndeko ma kolanda maloba ya bandeko mususu balobi ke bo respecter itinéraire au ba pesa ebinote. Bino bo respecter yango te yango wana esengaki force moko spéciale et qui wana pour protéger bino. Par rapport à... La question était doublement débattue. Même itinéraire, tu y es dans les 13. Les 13 te posaient que tu retambola des itinéraires. Tu retambola dans Rompoint Sakombi, tu retambola dans Soussou, dans Super Lemba. Les 13, Ngobilabo, ils marchent. Alors, ils vont reporter marche. On a dans la malobanaï. Ils vont reporter marche pour m'appeler. Ajuster la mesure sécuritaire pour monter la sécurité à la police. Donc, pour te dire Ngobila, il y a le col jeudi le 18h, puis le 18h. Tu peux sur 2 jours de plus, tu tiens le 20. Est-ce que tu n'es rien dans mon collègue 13 là qui débattu? Tu y es pour informer pour la deuxième fois pour le 20. Tu y es avec le même itinéraire. Ngobila a engagé des débat 48 heures avant. Est-ce que ça a débat sur l'itinéraire 48 heures avant? Est-ce que vraiment ça madame Bongo? Donc Ngobila alukaki makila etanga. Aluki bato akufa. Aluki bato makila etanga. Na yango wana tolibisi Ndeko Ngobila oyo azoluka akomona mosele que le début du commencement. Siti. Voilà. On repère sa message ni na ba militaire ya ICD. Mikolo oyo nyonso bakomona peuple congolais. Bakomona peuple congolais kokende na situne liboso ya seni. Bamba te seni oyo batieli biso wana
ezali koemparenté na parlement debout ya IDPS. C'est pourquoi tolobi na bango boye tolobi clair seni wana ekozala te jeudi serveur ezogi le président Eli Martin Fayulu lobi jeudi serveur oyebi eloko ebengana kabila yango wana. Alors biso tokobanda kokende chaque jeudi tokolemba te peuple akozala liboso ya seni mpona kotalisa na monde entier ke biso tokoyi seni wana. Vraiment jeudi nazomobilize peuple nyonso kolala te kozala intimidé te na babarbarie oyo ngobila asalaki toyebisi na bino peuple tokozala liboso ya seni toya ebele. Ok, merci beaucoup ndeko yoko bakisa fidèle téléspectateur tokoki komona suka ya émission na bino ASTV Makambo émission ya elengi ndeka toujours koyebisaka bino. Voilà, tokita ebongo na base ya décidé tozwa bapoint de vue na bango par rapport ya marche oyo esalamaki le 20. Je crois que bino moko boyoki nde bamilitant ya décidé balobi bamarchaki bongo mpona réclamer pouvoir te. Donc ezalaki na 3 objectifs. Objectif ya liboso ezali na mpona paix ya est epuis na bandeko na biso bazokufa na kwakutu. Deuxième baréclamaki mpona vie chère. Tomoni comment peuple congolais azovivre na misère, donc eza na bango basécurité. Et puis troisièmement bamarchaki mpona koboya façon seni azomemela makambo yango. Donc ndeka toujours toyebisaka bino ASTV Makambo toza bakoko pembe tolobaka eloko te toza bien na milieu parce que oyo esengeli tosala eza kaka kolinga Congo parce que Congo nde papa, Congo nde mama. Donc il faut kolinga nde Congo mwa mingi soki olinga Congo mwa mingi donc omonaka makambo nyonso ekokende malamu. Donc rendez-vous bapesi biso susu rendez-vous jeudi mpona siti baozala na liboso ya seni. Donc biso tellement tozalaka toujours présent ASTV na terrain toujours tokozala wana mpona kozwa image mokokosana te ndeka toyebisaka bino biso toza na milieu nde bopoza bamarchaki ndenge mpe bajeune ya IDPS bamarchaki. Rendez-vous tokokita bongo na 10e rue tokutana na bajeune ya IDPS tozwa mpe bapoint de vue na bango parce que ASTV tozala na katikati biso tokabolaka te. Donc tokokita wana po tozwa bapoint de vue ya bandeko na biso ya IDPS. Donc nga na bino tokutana mbala sino bobosana te kosabone na page na biso ASTV Média okeka na YouTube obeti ASTV Média oklike cloche ya notification pour à chaque fois soki information ezali neti bavideo boye ezali orataka eloko te kobosana te oke kaka na YouTube obeti ASTV Média osabone et puis oklike cloche ya notification pour orataka eloko te nga na bino tokutani mbala nsima et surtout soki esazongi te. Let's go! Makambo ASTV Makambo